Ancien chable na ye protéja kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Bonjour, Balandino, surtout Diamant Noir TV, de Diamant Noir, tout ça à Paris. Toye quelque part, toye na bureau, il y a avocat, donc toye, ma cambouza monte. Donc, vous comprendre qu'il Diamant Noir, on est ça vite fait. Biso to linga information na source. Toye kokuta nana, toye kokuta nana avocat. Il y a les 28, ma cambouza les 28, il y a oh ba fundi ba CCDP au Dombo. Il y a monde toye kokuta avocat na bango. Donc photo tout na peut-être ba ils a vrai tout ils a fondé congolais sur toza koloba. Vous allez brancher pour to kuta na avocat biso et dit une image là ndabiso na sima pour to kinde kokuta na avocat. Balande Diamant Noir TV, voilà, ndenge na oti ko yisabino na libanda toye vraiment pour te donner toutes les informations na source. Toye kokuta na avocat oyo azako défendre situation au biso soto yebi makambo ya les 28 Diamant Noir TV tokendaka penza sans plus tarder tout na yeba question parce que polémique eleki topesa mbote. Bonjour maître Michel Tamba. Ouais, bonjour maman Diamant Noir. En tout cas maître tu as vu que la caméra te eza pour nambala liboso Diamant Noir a eu grâce penza ya Rolexa maître pour nambala liboso ndimi pe biso to bikaka maître Michel Tamba mais maître bato bazolanda yo en 2 mots seulement ce tolobi qui est vraiment maître Tamba en 2 mots quoi ça va maître Tamba. Alors en 2 mots, c'est vrai que ça question malheureusement il faut nous répondre en 2 mots parce qu'il faut se présenter mais rapidement sommairement. Mais en 2 mots, maître Tamba, bon azali awa na azali avocat. Bon, azali d'abord congolais moko asilisaki atangi na ba école primaire na secondaire na Congo et puis aye en France asali ba études na universitaire. Maître Tamba, bon, na sali ba études na ngai na Sorbonne et puis na SATS na Lille 2 na Lyon 3 mais en tout cas aussi na sisaki na Sorbonne ou na salaki pe master donc naza aussi na doctorat et puis naza na formation moi ebélé. Maître Tamba c'est quelqu'un aussi qui a enseigné mais bon vu les temps natika qui na nos domaine enseignement parce que musala avocat zozwanga yi batan mingi. Maître Tamba c'est quelqu'un qui est marié aza na bana donc aza mutu moko qui aza engagé na makambo ya Congo. Maître Tamba, c'est quelqu'un qui aime l'honnêteté, la rigueur, le travail. Voilà, donc, et surtout aussi la ponctualité. Maître Tamba, c'est quelqu'un qui veut que Congo ait bien et comme bien pour acquérir na compétence na tchango na Congo, mais pas na régime oyo. Na tango Congo un jour et vous allez libérer. Donc voilà un peu globalement Maître Tamba donc Tamba Mbumba Salambongo voilà pour nous parce que on a il faut Salambongo belé donc ça il faut que travailler il faut que ça là mais donc au fait Salambongo surtout voilà c'est qui n'a manqué parce que derrière valeur travail il faut travailler comme les laboureurs et ses enfants. Travailler, prenez de la peine. Donc, fouiller, bêcher, ne laisser ni place où la main ne passe et repasse. C'est pourquoi Naï Nazam Tumoko, Maître Tamba, c'est quelqu'un, il fouine. C'est-à-dire, ce qu'il faut à passer 20 heures dans Moussala Naï à repasser.
c'est vrai que mikolo oyo nakomi kotala mingi ba émission ba réseaux sociaux mais sans flatterie et en toute honnêteté nazo apprécier beaucoup mosala ya Mama Diamanoir parce que depuis nakomi kotala ye nazo tala mikolo oyo vi dossier naza nango tokolobela ngo ils ont obligé à tala mingi ba réseaux sociaux mais en tout cas na souhaité Mama Diamanoir à qui de musique na musala nae et à se perfectionner le sous makasi. Merci, en tout cas merci Toyambi en maître Lilo. Likambo toye ko tundisho na bureau pour Diamant Noir to na to mona toyeba avant que to lekisa ilo ko na Diamant Noir TV toyeba vraiment ezandengeni. Lelo ba congolais be bazolo ba likambo ya le 28 oyo ba fundi CCDP na président bango Odombo. Mais mingi esali polémique balobi eza lokuta mais biso to mona yo déjà na makambo ya fali ozalaki wana na février 2020 et lelo lisusu toyebi ke yo kozala susu wana ezali ndenge nini ko expliquer ba congolais o baza koloba eza lokuta to eza solo to lingi to ba vérité et pas na yo le kozali maître malobe pas. Bon, sincèrement j'ai fondé le bac et ça n'a pas passé nazo bango avec regret. Pourquoi? Parce que ba ndé na lobi nazo tala mingi ba réseaux sociaux à partir du moment où pas tout ba lobby que par exemple la convocation ana responsable ya CCDP Odombo pe aloba qui a convoqué. Alors je ne sais pas pourquoi bah il faut pas remettre en doute pourquoi entre biso tous en confiance. Ça c'est d'abord un. Et puis ceux qui sont en confiance entre biso, pourquoi? Est-ce qu'il y a un précédent? Je pense que c'est du Cambo Congo, mais les Camboana, je pense qu'il faut tout Kayango. Autant mieux avant que ça là-bas émission, parce que dans la retard, ça n'a pas si, qu'on vérifie tous en a rigueur, tous en a valeur, c'est-à-dire ceux qui ont dit les Cambo avant aucun de loba. Vérifier na nous net Mama Diamanoir aille ko vérifier information mais comment yon to vérifier information te ozo panja makambo qui ne sont pas vrais makambo ya lokuta c'est regrettable mais je peux vous confirmer que ngai nazali avocat na kozala na bango toza convoqué le 28 na plainte au ba porté CCDP Oyo Azali représenté, c'est-à-dire président Nango Ezali, monsieur Odombo, plainte Ezali, réel et batunyo subazo lobango wana, ba za batumoko eza normal. Peut-être que même même avocat avocat lokuta parce que ceux qui bazo remettre en cause, ba biloko baza pe capable koloba ki avocat wana zokos. Mais ceux qui avocat na zokos, ou bien ceux qui bazo kosa boya, donc bon vérifier. Vérifier avant de raconter des mensonges, avant de raconter des bêtises. Ce n'est pas digne, ils ont dit digne d'abissoter. Tous en ont principe, tous en ont valeur. Voilà. Voilà, les Congolais, tous appellent les lona maître. Parce que il y a des gens mibeko, yo yebi mibeko. Donc, après que les qui s'attendent, ils ont un bureau naïe, tout est dérangé, ils ont un moussale belé, tout le monde va dossier, mais à 8 ans, pour expliquer la situation, yo. Ils ont la liboso les canaux écran donc un message en côté mais toyé potoyé bapo tout le monde ils ont les quatre sur les réseaux sociaux tout le monde a lobby bande comme sous lobby ils ont le coup ba sous lobby c'est vrai kasi biso tokoloba toto na kaka pas maître lelo peuple congolais alingaka amona est-ce que ezaki est-il que ozwa convocation la qui sabango boye to bayaka kapona mkola le 28 ba oyeba nyoso kuna kola qui sabango convocation non c'est-à-dire au moni déjà biso na musala na biso avocat ba benga rango c'est qu'on appelle une fois ya palais c'est-à-dire net ngai soki di kambo fona kende na justice na loba na juge ou bien na loba entre biso ba confrère ba ko croire nga sur parole parce que nazali mbatu tozala moko to prêter serment. Et il y a aussi des questions dans la convocation. Pourquoi qu'on prouve battre donc la lobby que convocation ezali oyo akondima andimi oyo akondima na été andimité mais oyo akondima na été c'est que aza de mauvaise foi ou bien
aza mutu moko il faut que yeba soki eloko nini yango eza na mutu na ye polaire moko boye. Je vous dis la vérité sincèrement, parfois même ils allaient agaçants. Parce que vu makambo toza na ngona Congo, vu problème où ils ont concerné biso, pourquoi tokende na ba discussion qui bozo babo? Est-ce que c'est vraiment important il y a kokende ko remettre en doute makambo ezali? Moi je vais bientôt remettre en doute les kambo, mais il faut qu'on vérifie, il faut qu'on vérifier. Hein? Après, ça ne fait pas sérieux. On a relaxé la convocation dans mon touté. Parce que on a relaxé la convocation dans mon tout pour l'année. Nazali wana ceux qui va lobby que convocation. Donc tout ça convoqué, c'est tout. On n'est pas là pour nous prouver na bateau. Hein? Bateau oyo ne normalement oyo bazolo ba convocation exacte. Ba on dit ba nous prouver que convocation exacte parce que ba on dit bazo répandre les mensonges. Ezali mensonge moko caractérisé. Il y a des camboumos qui est vrai. Et il y a aussi des mauvaises foi. Des mauvaises foi, pourquoi? Parce qu'il faut vérifier. Vous ne vérifiez rien pour raconter des bêtises. C'est normal? Non. Parce que mingi baza ko ba po ba yoki omoni eloko esali to musu batu belé bande ko be ba po ya ba bitan ba yoki ka kombo o Rwanda koti na kati ki kombo ya ba kombo le banga suko ka kombo ba Rwanda te loka ba yoki ke ton musu atande ko moko ka ya Rwanda za na kati muta ondima te ba lobi ke za ka mamba lokuta eza lokuta parce que pourquoi ils ont toujours CCDP ndenge ba congolais mususu o bazolo bana pona nini kaka odombo CCDP pourquoi batangi pe bande ko mususu te yango biso esenga qu'il fallait toya ekokuta na penza na yo moko. Est-ce que domaine na yo mutuna na biso nde yango wana domaine na yo eza kaka ya makambo o etali Congo to ezaka makambo pe ya ba papier nde bande ko mususu bazali pe kolinga koyeba? Alors déjà on a répondu à la première question on a ndenge olobaite pourquoi kaka batu bazo ba au CCDP. Ezali question te ya pourquoi CCDP ou mutu mususu ezali question CCDP ce qui a ça wana c'est passé va porter plainte. Ya wana azawana soki ezaki pe batu mususu ngeza batu mususu balongola idée na parce que tango baske na CCDP ou bien soki balobi Rwanda déjà ezali rwandaise mutu a porter plainte wana. Maintenant tant tozaki na makambo ya fali ngai na kino défendre makambo ya fali tozaki na je ne sais pas si ces associations fait sauf erreur de ma part mais il y avait beaucoup d'associations bazaki na katuana il y avait pas Kenini à CCDP mais maintenant ezala CCDP ne ba se retrouver na nini wana bon pour moi pour nangai ce n'est pas que na koti sango na police ce qui batu bazo ba pourquoi seulement CCDP. Alors je n'affirme pas mais je suppose c'est peut-être que parce que CCDP s'expose beaucoup je pense parce que pour apporter aux plaintes il faut oser quelque chose alors c'est que batona msuta msusu ba s'expose à rater je ne sais pas nazo bandenge wana je ne sais pas mais ce qui CCDP a sali on parce qu'il y a quelque chose sinon bandenge va porter plainte. Maintenant par rapport il y a domaine il y a compétence langai. Heureusement, j'ai une compétence variée. Dans un site, il y a ni mutaroko tamo bitika almes.tamba. Dans un site, bon, j'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance de beaucoup travailler. On a suivi beaucoup de formations. Donc, dans une formation EBL, on a étendre la formation EBL, on a eu ça nazana na agissa dans le domaine moko varié na domaine moko varié par exemple likambo ya nani ya Odombo na yo ya CCDP ezali affaire pénale na agissa na kati bon na sara pe mingi droit d'asile aussi hein, surtout parce que vie même makambo ndenge za na mboka na biso et puis je ne vais pas vous mentir moi-même aussi je viens de là, dans le droit d'asile, c'est tout à fait normal aussi qu'on défende le droit du travail. Bon, c'est surtout que formation dans le droit du travail. Hein? Donc, dans ça qui doctorat moko na Paris, na Sorbonne, na droit social. Bon, c'est vrai que ngai
nakolo peut-être difficulté naza nango parce que natangi ba classe nanga nyoso na poto natangi na Congo te. Alors ndenge natangi na Congo te na éviter comment basalaka ba différence mais biso awa tozala na différence tout ça la mingi donc différence ezalaka droit public droit privé et puis to kombaka na ba spécialisation mutu azaka spécialisé na domaine moko précis ou même des domaines ngai alors na ngai ko s'enfermer na ba spécialisation te nazalaka na domaine moko précis ya moi na sala ki ba cursus ebele pour permettre ngai na sala ba biloko ebele. Alors c'est domaine on akoloba ki na sala ka vraiment te ezali domaine fiscal hein, parce que je suis souvent fâché na ba chiffres. Ah. D'accord, merci. Mais pourquoi les lots mettre toute une question au Yopenza, aux lutter mingi la situation où Italie RDC malgré que tu as sabisu yo tangi mingi ba classe noka armée. Pourquoi les lots pour ba mingi ba confrère na yo makambo neti ya Congo bazoko ba kota ngo penza te mais yo s'engager pourquoi? Alors bon pour les autres, hein, je ne sais pas. Je préfère seulement parler de moi. Maintenant, c'est vrai que nous avons lobby que tout, hein, la classe donc classe na Congo, hein, vraiment université na Congo, dans la université na poto. Maintenant, pourquoi na Congo? C'est que au moins ce qui se passe na Congo, on peut tolérer en côté. C'est impossible. Il y a un que félicitations d'abord à la résistance sans ligne cause position résistance félicitations à Mundaka et il y a aussi ba congolais mingi ba Mundaka sans que ba mona. C'est-à-dire ce n'est pas que ceux qui osent ça la vidéo soit nini que Bunda non. Alors il est de notre devant déjà en tant que congolais. Donc problème au Congo, ils ont préoccupé Naïmaka, c'est pourquoi? Parce que déjà, compétence tous anango a, oyo acquérir a, to peut servir en Namboka. Ça c'est un. Et puis des situations, il y a ceux qui osent en effet que là, 5% il y a humanité. J'ai dit mais qu'à 5%. Au Koyi Kozala, sans insensibilité pour la Makambo Congo. Et puis après, avec occupation au Tozanango, parce que le pays est allé occupé. Et aussi parce que, et je l'ai dit vraiment sans qu'on mâche bamo, Tozakaka biso, résistant où il fallait tout bunda pour la Congo. Résistant pourquoi? Quand je dis résistant, nous avons écarté même, nous avons observé bango. Nous avons écarté la politique, c'est pourquoi beaucoup de gens politique, politique. Parce que je trouve qu'ils allaient perdre leur temps. Les politiciens sans exception. Et aussi, tant que nous avons des difficultés, et il faut tout ça la question. Au Monia, nous avons toujours Moutou azosala, Moutou aza plus yako condamné ou peut-être yako craindre. Ezalité ou azosala mabe. Mais oyo azosala nyon sauté pour à éviter mabe. Donc, yo Moutou ozawana, il faut au tant que moni kozana quelque chose yako sala pour éviter mabe et que ozosala moté, yo Moutou oza plus dangereux, je peux dire, que Moutou azosala mabe. Et puis après, bon, na mingi ko cité auteur na biso mais malheureusement vu que nous avons la formation ya awa na yebi auteur na biso mingi te pour excuser ngai na se permettre na citer auteur anglais moko alobaki il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire ndenge auteur wana phrase wana ezali phrase moko foma ya munene, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire ce n'est pas une question ko lobaki ngana lingi Congo Nganaza congolais, mais c'est plutôt une question. Il y a pour ça là-bas acte au Yosala que ni pour la Congo. Alors, Njambe du fait que le créateur a pessi biso a pessi ngai chance, il y a pour ça là quelque chose. C'est pourquoi tant que dossier wana ezo concerné le Congo, mutu aye,
je suis dedans. Tango Odombo m'a contacté pour na makambo, na taino nabi a eza makambo Congo, na MC Odon, je me lance. Et s'il faut que na ça la même nuit blanche pour na dossier yango, na ko sala yango. Et d'ailleurs, tous autres préparés pour makambo mususu, na makambo tous autres préparés, je pense qu'il faut to kenye nango musika. Hein? Oui, pas makambo tous autres préparés, bon. Mais en tout cas, on doit faire des choses, c'est notre pays. Et surtout, Bit et Zali, un jour, tu chasser occupation. Bisonde, il faut tout littéralement, il faut tout un courage, tous attaquer les bateaux que nous robons. Et puis aussi, ça c'est juste un message, il ne faut pas que Batunion soit canissaké. Tout le monde, peut-être que tout le monde a une culture, il y a corruption. Biso tozingi pays ou bien ndenge nazo sala émission oyo, il faut pas que les gens pensent que on cherche quelque chose. On fait des choses pour le Congo. On ne cherche pas que oh ko sala na Congo, muto apesa yo mbongo, muto sala bo non, on fait des choses pour le Congo. On a notre vie ici. Mandat diamant no azali wazana vie naie, azo sala ndenge azo sala vie naie, to vivre na biso mais ba responsable mususu ba kanisate ou bien batu mususu ba kanisate que batu nyonso bazaka kawana pour na Congo. Quand on fait des choses pour na Congo, tout ça la modèle na lobby, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Mais maître, ils ont bien de mots de ba méthode na muké pour na surtout ba congolais belé pe bazana besoin na zulu ka avocat nga jamano na yoka mingi ba benga nga belé bazulu ka avocat surtout azo ba lingala ndingo zulu ba ezo permettre bandeko oyo azato msuna difficulté kwa ça dossier na ye surtout côté ya makambo etali demande d'asile mais tant ozolo ba oui c'est les mingi est-ce que ils en a moyen bandeko ba ko contacter pe yo ils en mabete ils a bientôt ye ba kito zape fier ya rozala ba avocat congolais ndengo zo s'exprimer peut-être bien buna lingala bandeko ba rozana facilité ya kokuta na yo ils en a moyen mo ba ko kokuta na yo. Ah merci mi omonia monete ngana yaki a très jeune na bina sali ba classe na nyonso awa c'est vrai et là qu'on a sepela na ngoma kasi mingi na lobaka lingala bien na perda pe accent wana te ça c'est un cas parce que na yebi ke batu ba yaki pero na biso mingi ba ndo ko linga ko perdre accent ngana kinana makambo ya authenticité je suis moi il faut na zanani ko garder accent wana maintenant c'est vrai dans le Barapeki Congo, na perdu à monter, ça c'est bien. Maintenant, c'est vrai que biso publicité comme telle les alliés réglementées, mais en même temps, nazawana, soki bato, nazana site na internet, et puis tozawana, soki mutu alingi a contacter ngai, bon, soki mutu alingi a contacter ngai, a recontacter ngai, et puis voilà, mais surtout, le but n'est dans lobby du fait que publicité dans métier na biso en France les alliés réglementés n'a qu'aucun été lelo parce que mon dit plutôt en ordre des avocats dans nous ça la publicité dans mais tout ce que je peux dire on a un site internet hein, et puis avocat ceux qui m'ont dit à mon avocat a eu combo ya maître Tambambumba Salambongo hein, parce que c'est ça vraiment mon nom Tambambumba Salambongo à betia mon Google ou bien coach dans site internet à mon nom coordonner na nganyos pilo qu'on a nganyos c'est ça na kati yo sali pipte diamant no amutatuni question pour les garotuna mi ba question en tout cas merci maître nous mo pesi biso accorder temps na yo penza pour tous les informations na source kandé tout le baka mot de la fin au ko kotika ba congolais ko za ni pour na de toute façon les 28 tout le monde en écoute mot de la fin merci beaucoup na ba résistant nyonso oyo bazo bundela Congo de manière sincère et Congo pe soki tolingi to évoluer nango makasi il faut tous en avoir principe tous en avoir valeur et na ba principe na ba valeur il faut pas to nima banya parce que bon wana na pesa exemple moko mutu neti ngai par exemple yo mama diamant noir soki oyo komona ngai pessingaï confiance et puis il faut quand même reconnaître aux alliés net qu'on représente net élite mon alors biso ba élite photos à la pépa exemplaire
Donc, tout un exemplaire, donc ceux qui ont exemplaire, il y a un te permettre que biso un jour, ceux qui ont ça la mboka, to tombo la mboka, et bah valeur, on a un système na ba valeur, ezali eloko moko très, donc eza moko très important. C'est un mot qui est vraiment important. Non, il y a un ozomonake, ba congolais, to limbate, tous en encourage, tous continuer toujours la résistance na biso et tous soutenir mais bino pe besoin na musala moko makasi parce que na musala o bozo sala ils a aussi éveil à la conscience bo continuer na musala wana bo ala engagé parce que na pays il faut tous ala engagé et puis bo tombwama et aussi ba congolais ba de congolais je pense que bato o bazo sala musala neti ba Moutounio Sozosa Moussa Neti éveille à la conscience. Bon, je cite maman Diamana Ngazali Awa. Il faut plutôt que faciliter na Moussala Naye pour Yamou te permettre aussi na Moussala Wana Batuba Yeba Makantani qui Makambo et les 28. Ayeti na source, aye retrouver Ngaï. Maintenant, les Congolais qui Makambo les Ali ya solo. Mais maintenant, ce moment où nous qui na makambo lokuta pour combattre le mal est un mal, il faut qu'on combattre yango. Et ngai ndi na lobaka bien. Soki vraiment na kutani na mutu ayeli ngai na makambo mabe makambo pamba na ko telemela ye. Na ko telemela ye parce que tolingi boka na biso ezala malamu. Merci na balandino surtout et puis merci na bino nyoso idino imaginer nous avec sima ya caméra kaka pona musala eza malamu en tout cas toko lukape to na payer moko tant mususu les concernés to retourner ta question moko maître Tamba to tikela autant na ya musala na yo en tout cas merci no ya bibiso na bureau na esengonyo surtout kimeza na mabota na bino to kutani na mbalasima à très bientôt bye. Charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Umba nana lobe yo monamu téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi et qu'il a monena pesa kinga ngumi ya suaye teo parce que nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo monamu